Alléluia, 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 Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia. Nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, azanzambe, alléluia, alléluia, azanzambe, azanzambe, Yesu azanzambe, azanzambe, alléluia, azaawa, 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 alléluia. Alléluia, Azaawa, 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 Alléluia, Alléluia, Azosala, Azosala, Yesu, Azosala, Azosala, Alléluia, Alléluia, Azosala, 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 Alléluia, Azosala, Alléluia. Alléluia, sopanguye, sopanguya, Yesu, sopanguya, sopanguya, alléluia, alléluia, sopanguye, sopanguya, Yesu, sopanguya, sopanguya, alléluia, alléluia, sopamolimo, sopamolimo, Yesu, sopamolimo, sopamolimo, alléluia. Alléluia, sopamolimo, sopamolimo, Yesu, sopamolimo, sopamolimo, alléluia, alléluia, sopamoto, sopamoto, Yesu, sopamoto, sopamoto, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, alléluia, alléluia, nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, alléluia, alléluia, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, alléluia, alléluia, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, alléluia. Alléluia, azanzambe, azanzambe, Yesu, azanzambe, Yesu, azanzambe, alléluia, alléluia, akosala, Yesu, akosala, alléluia, akosala, alléluia, alléluia, azaawa, Yesu, azaawa, alléluia, azaawa, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus,
Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibino mbote na kombo na Yesu, na pokwa lelo, na culte ya pokwa lelo, ezali tango oyo keto bondelaka pokwa nyonso na sika oyo, mais lelo mercredi ezali journée spéciale pona bana, yango nde toye ko bondela, mais tobakisi lisusu ete ekozala kaka pona bana te, mais kozala lisusu na bamabota oyo ke baza na difficulté ya kobota, bazali na difficulté tokobanda kobondela lisusu mpona bango, ou bien bobengi biso na privé afin ke toyeba kobondela mpona bino ete bozala mpe na mabota. Ndeko na ngai po ete bana bazali kouta epai na Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une grande responsabilité pour la bana oyo. Yango nde bokomona ete toye pete tobondela na mikolo ya pokwa lelo, ezali wa bino mosali Philippe nde mutu azali kokamba yo na pokwa lelo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette grande responsabilité. Tala na bamboka oyo bapoto tovandi, tika bana bango moko na ndako omona ete l'État okozala na compte à rendre na l'État. La même chose spirituellement. Soki otiki bana na yo spirituellement, ozali kokipe bango te yaya, tu auras des problèmes, tu auras des comptes à rendre epai na Nzambe. Tika bana mike ya ba 7 ans 8 ans, tika ete bake de classe awa na mboka tovandi bango moko na nzela okomona bako kanga bango bako bengele police, ou bien soki ndako eziki baye bakuti bana okozala na problème sérieux. Wana l'État ya mukide. À combien plus forte raison bana oyo Nzambe apesi yo na ngai, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la gérance de ces enfants. C'est pourquoi le Seigneur était toyeba kwa assumer ma responsabilité na biso, bien-aimés dans le Seigneur. Yango tozali awa na pokwa lelo pete tobondela pona bana, tobondela lelo tokobondela tokoyeba kodétruire baplan nyonso ya diable oyo nyonso monguna a planifié contre bana na biso, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons yaba agenda ezali na ba plan ezali na ba calendrier ezali na ba complot ezali contre bana na biso pete bana oyo ba bongate. Nous avons une forte opposition. Il y a diable alinga raté que to bonga, alinga raté que batu ba bonga. Yango yaya oza la responsabilité que ndenge ozali ko boko la bana nanzoto ozali ko laissa bango ba place ya malam, mais kota siko la dimension ya molimo afin que oeba ko boko la bana na yo madame ndeko nanga. Bien-aimés dans le Seigneur, tous allez à la pokwa lelo, ete moko na moko azwa responsabilité naye ete ozwa charge ya banana yo sur le plan spirituel. Et j'ai dit bien sur le plan spirituel, tous allez ko tika bana, tous allez ko investir le temps minité ya ko bondela pona bana, tous allez ko bondela te, mais nous nous plaignons toujours na comportement mabe o bana bazanango. Au lieu que to kote lango na molimo, au lieu que to baby sango na molimo, yango de na pokwa lelo eloko toyeli, nous allons détruire tout le plan du diable contre nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ba plan nyonso ya diable contre bana na biso, tokoyeba ko détruire yango na pokwa lelo. Bien-aimés, mais un petit rappel pour la bandeko bazala kite pour na tina ya parole. Que bana maloba nyonso oyo koyeba ko prononcer contre bana na yo en bien ou en mal et kolandaye, parce que nous sommes le responsable ya bana oyo maloba nyonso ko bimisa ya mabe o ya malan et kolanda bana ya yango de esengeli tolo bakutu maloba malan o bénir bana na yo chaque jour oloba ke boko bonga boko zala malan boko ke de musika boko ke de liboso boko bala et au lieu que to sala bongo mais biso to zalikaka et botozo finga bango tozo baziti yo tala yoko o mona oko souffrir ndeko nanga sur le plan spirituel maloba nyonso to zali koloba monde ya ténèbres somba kango sombike mama na emoko papa na emoko yende muto aloba ke no ako souffrir bakotika ya akoko tanga na classe akoko kwa avancer mon muke, mais arrivé à un certain moment mona ko mona kaka ba blocage ya maloba nyonso oyo bima na monoko na yo ke bana maloba nyonso yango de na bandeko to zakila bango liboso to loba kete esengeli ete to retirer maloba nyonso oyo to baki koloba
maloba ya mabe contre bana na biso il faut retirer yango loba ke non Seigneur maloba nyonso o na loba pona ko bana na ngai ya mabe nazali ko retirer yango na pesa ki illustration ya bato mokili et signature kaka ya pamba alobi kaka na monoko ke na retirer signature na ngai na makolo to saliwa na soki alobi kaka akomi kutute signature elongwa a combien plus forte raison maloba oya yo nyonso olobaki pona bana na yo koza na kanda te boso na bana ne tango za na kanda ko bimisa maloba te contre bana yo nde nzambe na bango ya mokili oyo bien-aimé dans le Seigneur mais pona ko bénir bana biso en tant que bas parents tozana na bénédiction ya ba parents pona bana yango de sereli oyo ba maloba malamu yango ekolanda bana na pourquoi lelo tokotanga na mokanda ya 1 Jean chapitre 3 verset 8 1 Jean chapitre 3 verset 8 et le binini 1 Jean est-ce que vous avez la Bible na yo oyo kobondela pona bana est-ce que vous avez la Bible est-ce que vous avez la kaya nzambe est-ce que vous avez binzam bien aimé dans le Seigneur soki tozaki na ba parents ba yebi nzambe lokola biso boye tolinga tozalaki tosi tobongi yango toye kobondela boye po ete génération ya bana na biso eza la génération bénie balobaki ndo bapapa na biso bamama na biso bayebaki nzambe bien aimé dans le Seigneur même na Bible bazali ko rappeler Timothée que non foi wana ya mama na bino ya koko na bino yango dekonanga ekozala malamu 1 Jean chapitre 3 verset 8 et le dit celui qui pêche est du diable car le diable pêche de le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Parti bende mututo koyeba ko exploiter na pourquoi et y a était le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nanzela na yo toye baka Bible malamu te yango nde yo komona Jésus abanda ko telema azobebisa misala ya yo nanzela na yo nde obebisa misala ya diable contre bana na yo plan nini oyo mungu naza nango mpona bana na yo tamba kokulisa 15 ans tamba kokulisa 20 ans na mabala na bango na bakelasi na bango baplan mabe eza baplan mabe tokodétruire yango na pokwa lelo na priere ya pokwa lelo tokodétruire baplan nyonso bagenda na ye ezali bacalendrier na ye bacomplot contre bana na yo ezali ke na kitoko wana babala te au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu es pour tout détruire yango. Yango Seigneur, tu comprendre nanu ponani tu es ko bondela. Yango tu es pour tout détruire ba plan nyonso. Eza na ba plan, eza sur le plan spirituel. Okomona yango te. Okomona yango kaka tango okomona ke mwana wana wazaleki ko tosa yo, atosa ka yo lisusu te. Tango okomona ke mwana wana banda ko ke de classe, alors que des sous classe te. Okomona ke mwana wana wazalaki mwana kinya. Okomona ke akokoma mubulu ya mibali, akokoma ke amani ko bota pamba yango nde ezalaki déjà planifié par le diable yango nde baplan nyonso ya diable wana baprogramme nyonso ya diable tokoyeba kodétruire yango mpona bana yaya okobanda kosala yango tous les jours ezali kaka na pokwa lelo te ke oye kaka lelo boye oyo tokendeki tobondelaki mpona bana esili te diable alalaka te ya kaka mercredi nyonso kete ensemble toyeba kobondela ete tango ke tozali ensemble okotanga yango na mokanda ya psaume chapitre 133 que tant que nous allons ensemble, il est agréable, il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble. Tant que nous allons ensemble, il y a des zambes à Kisaka, ma pamboli naïe, ba plan ya diable, ba calendrier naïe, ba complot naïe. Tant que nous allons ensemble, que nous sommes malades, moko mabe, que moi naïe abelango. Tant que nous allons oboti mwana, abotami malam yaya, ezali ke obonde, obanda ko bonde la na mwana ndeko yo ozana zen. Ti na mwana wazana zen mina yo ana, banda ko bonde la pona ndeko oyo nano balite banda ko bondela pona bana oyo ko ya ko bota ndeko nanga yo oyo so bota mi bali ozala pose mo bakisha su banda ko bondela déjà pona ba oyo nano ba bota mite ko te mungula azana ba plan mabe o ko telemaka mikolo nyonso na au nom de Jésus ba plan nyonso ya diable contre bana nanga ba calendrier ba agenda nyonso ba complot nyonso contre bana nanga po te yo zali parent yango okoyeba ko détruire yango tango zali ko détruire yango e ko yeba ko kweya na kombo na Yesu, bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ba œuvre des diables wana nanzela na yo, nanzela ba lobité kaka ba pasteur bien-aimé dans le Seigneur.
balobi kaka ba pasteur te na nzela na yo yo moni ke mwana abotami bien abandi koloba arrivé un certain moment au moni ke malobe bungi plan ya diable mwana atikala ti lelo on azomona te nazo comprendre te mwana abandaki koloba mala te tozali ko s'investir te na prière otelemi kaka non maloba mwana nanga ezon soki eza mayele ya mwana nanga obandi ko réclamer vie ya bana na yo na maboko ya monguna bien-aimé dans le Seigneur. Yango de tozo bakisa et Luc chapitre 10 verset 19 et le Bible. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné. Alors vite que je vous donne ou je vous donnerai. Non, il nous a déjà donné ce pouvoir-là, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a déjà donné au nom de Jésus. Il nous a déjà donné le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Yako tombe la likolo ba scorpion, likolo ba nyoka wana ezali littéralement nyoka te, ezali des puissances wana ya monde ya ténèbres, ezali Satan, ezali ba ndoki, ezali ba principauté, ezali ba domination, ezali ba esprit méchant dans les lieux célestes basé ebele, ezali na nzela ba ndoki ya famille, yango nde Mungu azali kokota pona koya ko détruire biso, yango bien-aimé dans le Seigneur. Luc 10, c'est le Seigneur lui-même qui a dit que je vous ai donné. Donc assez apprécié yango avant que okoma mwana na nzambe ete pouvoir eza déjà na maboko na yo obotami na famille ya batu ya mbongo elikolo ba atako oza bébé oza déjà multimillionnaire mais oza bébé bien-aimé dans le Seigneur. Donc pouvoir wana epesa belikaka te na basali na nzambe ya o exercer yango pona bana na yo kolala te esenge tozala na affection pona bana na biso tozala na bolingo pona bana na biso mais ebele ya baparent bakota en conflit na bana na bango ete pona bizali mabe pona makamabe o bamoni epa ya bana olie okotela yango na prière ko détruire yango na prière ko benga na milimu mabe wana na prière yango pouvoir encore apesi biso ezali ke to benga na milimu wana omoni milimu songo ya mabe kati na bana o bengani yango bien-aimé dans le Seigneur. Yango de to banda ko ya mercredi nyonso ya ozanga te yebisa pende konsusu to banda ko ya afin que to bondela pona bana yango bien-aimé dans le Seigneur. Yango de malobo to zaki nango na poko lelo yaka mercredi prochain susu to bondela pona bana na kombo na Yesu. Bien-aimé, ils ont déjà position kama bisu na yo kama bisu ko uzali yango to banda nanu ko adorer na nos âmes avant to kota la combat tozali kokota epai na nkolo ete tozwa makasi yango nde tozali ko adorer. Adore le Seigneur, adore-le ce soir. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es venu? Alléluia, pour prier pour tes enfants. Ndekolangai la muka prière ya pourquoi awa tansusu soki ezali mbala na ya liboso ya tikete oyebake awa pourquoi nyonso biso totelemaka na prière ya avant ya kokende kolala. Prière wana tobengaka yango la prière agressive awa koya na prière elemba te ya alléluia telema na prière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Banda kwa adoration, tozali kokumisa ye na pourquoi lelo azanzambe abongwanité azalulenge moko lelo lobi pe libela na libela. Seigneur, en dehors de toi il n'y a pas de Dieu. En dehors de toi il n'y a que de pleurs et de grincements dedans. Okumisi monene na yo, élevé comme na pourquoi lelo. Ete yozali mosantu soki epai na yo te papa epai ya nani mosusu e papa toyende epai na yo. Alléluia. Nzambe oyo abateli biso na bana na biso uta tongo tina mama oyo. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés dans nos vies chaque matin. Yango a renouvelé qui bonté na so ki a renouvelé qui en bonté olinga ki obengama ebembe bana na yo balinga babengama ebembe. Yango soyons reconnaissants envers ce Dieu. Manifestons notre gratitude envers notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Zambo to pambolio to kumisi monene na pourquoi lelo est-ce que yaya uzali wana ondela kumisa nzambe tozali ko élever nzambe na bandako wana otozo boko la bana. Alléluia, kombo na Yesu et remplir bandako na biso que le nom de Jésus remplisse nos maisons. Alléluia, kombo na Yesu et couvrir bana na biso. Alléluia, tozo belela kombo na Yesu na ba couple na biso na ba foyer na biso na bandako na biso. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Tozo belela tozo tombo la Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur, tu la Yesu a régné kanakati la bandako na biso. Seigneur Jésus, que ton règne vienne,
que ton règne vienne. Nandako oyo pesinga na libota na couple oyo pesinga pete na boko la bana nanga. Papa yaka oreye yode opesa mayele yode ovanda yode ozo contrôle ya famille nanga ozo contrôle ya bana. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, toujours béni là. Le règne de Dieu. Alléluia. Nandako ozaliko vandi. Alléluia, ozaliko boko la bana. Règne en Zambé na libana wana okota. Obandiko bota. Seigneur a régné. Alléluia, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Toujours béni là, pourquoi alléluia. Et tes volontés na et salema. Volonté me sous-souté kaka. Volonté na et. Volonté en Zambé salema. Volonté en Zambé salema. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tobandiko belela, makila na Yesu, nandako wana, bisika uzaliko van, bisika tuzaliko bondelela. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Belela makila, makila izinga yo, makila izinga ndakula yo, makila purifié ndakula yo, makila sanctifié ndakula yo, makila sanctifié bino. Alléluia, na katina yo, na mwasi na yo, na bana na yo. Ozala sanctifié na makila, ozala purifié na makila. Au nom de Jésus, makila, makila na Yesu, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance qui est dans le sang et accompagné banana biso. Tosito bandi déjà kokota na vif y a sujet na biso, y a faut bon de la pona bana. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a la puissance qui est dans le sang. Tobandi comme Melissa banana biso makila, Melissa banana yo makila. Tanga bango kombo moko moko. Alléluia, Jonathan na Melissa makila. Alléluia, Pedro na Melissa makila. Alléluia, Christian, Ariel, Francis, Junior, na Melissa bino makila. Makila na Yesu, makila na Yesu. Et purifié bana. Bien-aimé dans le Seigneur. Na nyonso bana balia ba mela ya mabe. Et bien-aimé dans le Seigneur, toujours éviter ni bana bazali kolia na famille. Tu évites ni bana bazali kolia na bakelasi oya ba occultiste oyo. Alléluia, bien-aimé na ba crèche toujours que les kotika ban. Bien-aimé banda ko belisa bana makila na Yesu. Puissance ya makila. Puissance ya makila. Et sans sa bana nanga. Nyonso basi ba mela ba lia ya mabe. Alléluia, ma bi et bi car il y a la puissance dans le sang. Yango de tigna otoyeli na poko alelo pete soki ba meli makila na Yesu ekoti et détruire ba œuvre nyonso ya diable kati na bana. Alléluia, bilembo nyonso ya mabe. Alléluia, makila ezinga bana na ba mari bazali komera eza na bilamba bana bazali kolat. Bien-aimé dans le Seigneur, to bénir makila na Yesu na poko alelo, makila na Yesu na poko alelo, makila. Alléluia, makila ganga, makila elo bapona bana na yo. Alléluia, papa makila elo bana faveur ya bana nanga. Alléluia, makila elo bana faveur ya bana nanga. Il y a la puissance dans le sang, il y a la puissance dans le sang. Makila na Yesu ganga, makila na Yesu couvrir bana nanga, makila na Yesu la couverture ya bana nanga. Na banzela nyonso bazali ko tombe, na nyonso bazali ko lia. Au nom de Jésus, yango de makila et ko détruire œuvre nyonso ya diable kati na bana. Tina otoyeli na poko alelo et kati na bana. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tous au bon de là. Est-ce que tu es là ce soir, mon frère, ma soeur? Est-ce que vous êtes au bon de la banana yo moko ya la kola la te. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Kola la te bon de la pona banana yo moko. Soki bazali kutu pembeni wana ata kutu simbi bango na loboko eko zala malamu mingi sur le plan spirituel. Alléluia, communier na bango. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Makila effacé, bien-aimé dans le Seigneur. Bana bazali komona mikolo nyonso na ba dessin animé na ba film wana ezali déjà inspiration ya monde ya ténèbres, ezali déjà initiation, ezali déjà ba cours ya occultisme. Et mais bana bazo e bate, bien-aimé tozali ko effacer na puissance ya makila oyo nyonso yango de tina oto ete to détruire every day. Oh puissance ya makila effacé nyonso bana basi ba accumuler na komona na ba film nyonso ya mabe. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yango to yebete every diable ezala na bokozite katina bana o yangai. Hey papa, every diable mon côté. Alléluia, bana oyo batikala bilemo ete to botama na batata ba yebinzambe to botama na ba mama ba yebinzambe. Alléluia. Alléluia, papa. Joie contrôle ya pensée ya bana nanga.
Alléluia. Contrôle la pensée. Alléluia. Seigneur notre Dieu. N'abandonnement na bango. Nous sommes assez à placer quatre na bango. Initiation, nous sommes occultisme. Seigneur, te effacer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bilembo, nous sommes occultisme. Vous allez détruire yango na pourquoi au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a dit que je vous ai donné le pouvoir. Alors, que j'ai donné le pouvoir aux serviteurs de Dieu. Non, pour tous les chrétiens. Alléluia, on a pouvoir, on a péciviso, pendant qu'on détruit. Alléluia. Oh, bilembo, nyonso, yamabe. Oh, mungula satie, ya occultisme. Tozali na awa. Point ya liboso, ya occultisme. Ya sorcellerie. Alléluia, bilembo, mon côté, ya occultisme, na banananga. Au nom de Jésus, nazali ko détruire. Alléluia, zela ya occultisme, zela ya sorcellerie. Tozokanga yango na pokwa lelo. Alléluia, na banananga papa. Bamona kingo kite, bamona occultisme te. Et Bible les bengango la profondeur de Satan. Banananga ba profondeur de Satan te. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, na détruire. Nyonso ekoki kota bango en contact na monde ya occultisme na briser. Yango na pokwa lelo. Yango de autre yeli. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nyonso ekoki même banananga na occultisme ba porte wana occultisme. Tokangi yango, et dans la sport, et dans l'université, et dans l'école secondaire, et dans la primaire, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de à côté de moi. Na bilebo ya occultisme, pour la coco sabana, na biso na occultisme, mopanga na zambe. Alléluia, papa, au télé, ma boutou moi. Au nom de komeka ete, allez sabana, nangai biloko ya mabe. Alléluia, ça va amener ma banane dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie. Au nom de Jésus, Mukoloana papa, Mutuana, Seigneur, akuta na yo na nzela na ye. Au nom de Jésus, lola iningana. Et bazali bana, ya ba prince, nous sommes de prince. Alléluia. Yam zambe. Alléluia. Na pourquoi alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que l'ennemi a déjà planifié contre nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur? Au nom de Jésus, au côté d'un plan contre Banananga, à Panazaliko détruit, au nom de Mungula Sal, à Sali, na plan naïe, à programme naïe, Nazaliko déprogrammé, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, n'a détruit les plans de diable, au nom de Jésus, n'a déprogrammé, au nom de Jésus, programme un monde éternel contre Banananga, programme Nino Bango Bassal, n'a Bébissi Yango, n'a Combo Naïs, au nom de Jésus, alléluia, tous les plans du diable, alléluia, et à la Yakoufa, et à l'accident, et à la maladie, et à la plan Nini, Nyoso, Munguna Sai, contre Banananga. Alléluia, Nazariko détruit yango la pourquoi est-ce que vous l'avez banana yo ya kota au monde de ba bonde la kapona ban tozo bonde ka ba prière de lemba yango de bana bazaliko échapper biso spirituellement bana bazaliko échapper biso non Seigneur bien-aimé dans le Seigneur c'est que les bana na contrôle spirituel de la biso en tant que parent au nom de Jésus ba plan nyonso to détruire. Alléluia, ezali na ba agenda nyonso monde éternel contre banananga détruire yango, panza yango, au nom de Jésus, pédi sa moto, ba plan na ye, ba agenda, ba programme, pédi sa moto, et la teke, au moto et la non, tu es du bon de la tête, et Seigneur a le baki les séquelles teke, au le ba moto et la non, moi na moto, pédi sa moto, et on a pédi sa moto, contre tout le plan du diable, contre tous les agendas du diable, contre tous les programmes du diable, contre mes enfants, alléluia, c'est Zika, na pourquoi l'élo, et Zika na pourquoi l'élo, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et ça n'a pas calendrier, basi basala calendrier, année boye, et date boye, akosala boye, date nyonso, tozali kotumba yango, au nom de Jésus, contre banananga, date nyonso basal, calendrier nyonso basal, contre banananga, au nom de Jésus, oh année boye, et takuba oke de l'avion wana ikopanza na likolo akufa, banango bakufa tika la maboko pamba, lo kuta na bino, au nom de Jésus, ba plana bino, yakindo ke, balobi ke, bato komon, plana bango nyonso ezali ete ka calendrier na bango ezali ke ma date boy okomona likambo boy likama boy accident ya monene kosale au nom de Jésus. Alléluia, nyonso basi ba planifier to détruire yango na kombo na Yesu contre banana biso. Alléluia, ennemi dans le Seigneur ezana ba complot ezali kosale na monde ya ténèbres bazali ko comploter contre yo ya pete ojuye te na banana yo pete banana yo bazala esengo te pour la bombo na yo ba complot nyonso contre banana nga
Au nom de Jésus. Na détruit l'ango, na détruit l'ango, na combo na Yesu, na combo na Yesu, to détruit l'ango, na combo na Yesu, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, to détruire ba complognoso contre banananga, contre banananga, papa na kwisi ango, ezala na bandoki, ezala ya Satan, ezala ba démon, ezala ba classe, ezala ba occultiste, ba complognoso, ba plan nyonso, ba programme nyonso, to tumbi ango, na pedisimoto, na tumbi ango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, na tumbi ango, au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu vas dire qu'on pambo la banana biso, et to bonde libongo, yaya to fongo liboye, to la kisio ndenge ba bonde laka, yote continue comme bonde laka bo, so ki o tele libongo, yaya o komona banana yo lenge ba kobonga, ata ba we ba si ba beba wana, yaya ba ko zonga na nzela. La Bible dit que tout est possible à Dieu, tout, sauf rien, tout est possible à Dieu. Au commande que asa kotaki na drogue wana, alléluia, Seigneur a kozongi se na nzela, au nom de Jésus, alléluia, banda kompambula bana, alléluia, Seigneur na pamboli bana nanga, alléluia, papa, nazo déclarer Seigneur notre Dieu, que Seigneur notre Dieu, que des bonnes choses pour mes enfants, alléluia, l'excellence, alléluia, je déclare l'excellence pour mes enfants. Mananga bozala mitu bozala mikidate bozala likolo bozala sete bozala mayele bozala bazobate au nom de Jésus bokende liboso mabala mala ata bozala mike tango na bino ekokoka poete bobala mabala honneur. Alléluia, na déclare en tant que parent, alléluia, je vous bénis mes enfants, alléluia, bozala bopambolama bozala esengo nanga, alléluia, bozala na affection ya biso ba parent. Au nom de Jésus, le Seigneur nous a dit, Ephésiens chapitre 1 verset 3, qu'il nous a bénis de toutes, il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Bénédiction nous sommes quatre na Yesu Masia et accompagné bino banananga. Alléluia, bénédiction nous sommes. Alléluia, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et accompagne bino. Alléluia, que le bonheur et la grâce de Dieu vous accompagnent mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Yaya soko zo bon de la boy. Maloba yo en tant que parent, aux appels ensemble aux bin sa maloba boy. Yango de tout banda ko dessiner vie ya bana na biso. Nanzela ressemble boy. Bien-aimé to comme na suka, na prière pourquoi lelo. Et to kaka na posa. To que de musika ma prière na biso zaka. 30 minutes kaka na pourquoi. Yango de to comme na suka. To ba di ko tika butu na biso na maboko na nzambe. Ya kape pourquoi nyonso. Tolaka ko bondela hawa na prière agressive, alléluia. Pourquoi nyonso na 21h nyonso ya ka ete to bondela. Bien-aimé to zali kotika butu na biso na maboko na yo papa, batela biso bana oyo papa na bana oyo nyonso. Opesi ete na kamba papa, tikete Seigneur notre Dieu batela biso. Alléluia, pas de contact na monde ya ténèbres pour na bana na biso ni na biso moko. Papa sécuriser demeure ya moko na moko. Ditumba butu papa yonde telema bunde la biso pote o jali nzambe. Alléluia, telema papa sécuriser demeure ya moko la moko. Alléluia, kangela biso ba porte Seigneur. Alléluia, tolala pongi lokola ba bébé Seigneur notre Dieu, oyo soko te abundisa biso akutana na yo na nzela na ye. Papa, n'est-ce pas toi qui as dit que ba pongi na bino e ko la troubler te moko te akoya ko troubler pongi na bino biso ezala ya kinya ezala doux et agréable. Tola la pété lokola bapagano visiter biso papa en tant que baparent pambola maboko la biso papa ete tozala na mayele ya koboko la bana oyo na moko na nzoto pe na molimo. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous et qu'il vous donne la paix et la joie de vivre avec les enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bika lo boko na nzambe bana nyonso bo pambolama. Alléluia, basinga nyonso ba lien nyonso ekangi bino. Kweya na kombo na Yesu Masia. Bo fulu kabana. Alléluia, bo koma ba serviteur de Dieu. Mato na bino yuka boyo kaka nzambe. Au nom de Jésus. Bilembo nyonso o munguna satie kat na bino. Au nom de Jésus en tant que serviteur de Dieu. Na pikoli yango. Au nom de Jésus. Semence ya molimo. Elo na makati na bino bana.
Mato Navino Eyoka, Yes Masia. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur. Maboko pona Yesu. Maboko pona Yesu, Maboko bien-aimés dans le Seigneur, Maboko pona Yesu, Maboko, acclamons le Seigneur. Il est vivant, il est avec nous. Ce soir, il ne nous abandonnera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Maboko pona Yesu, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, oh, il est le roi. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai crié comme David. Quand l'Esprit de Dieu habitait en moi, j'ai chanté comme David. J'ai chanté comme David. Il est vivant, il est avec nous ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Mercredi nyonso kozangati et yaka ete to bonde la pona bana na biso invité pe bande konsusu famille na yo baninga na yo bato au connaissance na yo afin que to bonde la pona bana et parce que le diable peut azali commiser beaucoup na bana na biso alingi ete entraîner bana na biso na sima na ye yango ya telema kasumuka na prière pour na ko intercéder pour na bana na yo comme intercesseur ya bana na yo komekate kokota na conflit na bana mais bondela pona bango ndeko oyo ozali na problème ya mabota na poko lelo loboko nzambe tade touché yo pe obota yo ozali na mabota te ndeko na ngai nzambe oyo asunga yo pe obota ndeko na ngai yango nde bien-aimé dans le Seigneur kozanga te pourquoi nyonso ya mukolo misatu tozali awa pona kobondela ozo sala kutu ata déplacement te ala tant tozo ba invitation wana ezali kaka ke po se connecter kaka ezaka na ndako na yo okobima na yo te okozwa transport te oko utiliser carburant na yo te connexion kaka même mingi pona bande kokuna petit bande konsusu tuninga iba kosala ndenge ni ba se connecter pour un problème ya ba méga mais vraiment, nous sommes incapables de répondre bino en Angola, pe na Congo, à Dekolangai et Zali Passi. Mais Dekolanga, yo Zali na place que, on a un problème internet, Dekolanga, c'est connecté tous les mercredis, n'a pourquoi été intercédé pour la bana, but na biso ezali, tout le monde a revenir meilleur ya ban. Puis tu n'as vu ces alignés, to kata balion ana obisika to utana, ezali comme la biso la malédiction kamado ana, elanda bangote, elanda bana na bangote, elanda pe bana na bangote, to kata yango Dekolanga kozanga te. Tous les mercredis tozali awana pourquoi nyonso na ngonga 21h pour na ko intercéder pour na bana na biso, mais pour na ba habitué tous les soirs pe tozalaka awa na 21h, na prière agressive du soir en famille avant de se coucher en paix. Yaka pourquoi nyonso to bondelaka et peut-être to la pongi ya kimia, pongi ya sans cauchemar, sans femme de nuit, sans mari de nuit, sans coiffure sauter na ba pongi, yango de to pele saka moto na bandako na biso bien-aimé dans le Seigneur. Et koloba tous les soirs de Kolangai kozanga te. Mais na tongo pe tozali na mystère ya tongo place tozali koyekola ndenge nini ya ko invoquer nzambe ndenge ya ko belela nzambe ya ka tongo nyonso du lundi au vendredi nangonga 6h heure ya Paris heure pe ya Bruxelles 6h bien-aimé dans le Seigneur ya ka été to belela nzambe to ko ça va dossier na biso et pas na nzambe to belela ete nzambe akota bitumba na biso aya no la biso tongo nyonso kozanga te mais tongo ya samedi na dimanche wana de to kubandaka nangonga 5h30 heure ya Bruxelles heure ya Paris yango de kolanga kozanga te
mais samedi, il y a souka ya moi, il y a un modèle tout ça qu'on a veillé, intitulé, une heure avec le Seigneur, Kozangate, Nasuka, et à Manyoso, Dekonanga, Komangona, agenda na yo, Tiangwa, Atana, Miwanda, Kunayo, Pete, Obosanati, bien-aimé dans le Seigneur, tous les dimanches, Nangonga, 17h, et à Bruxelles, et à Paris, et le dimanche, c'est au Vandakalabandako, Yaya, c'est connecté, les sous et Hollanda, enseignement, tout ça, enseignement, Naviso, pour être Tokola, Namakambo dans Zambé, ce que qualité Namakambo dans Zambé, Zamba, Kokiko, confié, Yote, Makamunen, Azali Kolobake, peuple n'anga, Zali détruit, pour être connaissance, c'est ça, tu vas le vite que peuple n'anga, Zali détruit, pour être Bazobon de la terre, mais pour la connaissance, bien-aimé, dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yaka dimanche nyonso nangonga 17h était Oyoka. Maloba ensemble, anase na rubrique ya description okoku taba coordonné na biso soki ozana walposa ya lisungi spirituel et toko sungayo na prière surtout bandeko ke bozana problème ya kobala problème ya kobota yango de contacter biso ete to sungayo na losambo nzambe asungayo ndekolanga bene soki na no sabonate sabone na yo ndekolanga yango de vous s'abonner pour nous soutenir musala beau partager bien aimé dans le Seigneur beau partager la babilo kwa buzobate yango de bénédiction susu yaka soki ozo sale l'ensemble alobi ke akopambola mai na yo akopambola kwanga na yo akolongola maladi kati na yo ndekolanga yango ndekolanga musala yango wana ete na ba Facebook na bino na ba réseaux sociaux na bino na ba collègues na bino na ba amis na bino beau partageaka ete Zambé a zoalo kombo like soki banda to banda kinano ko like te like na yo ndekolanga ona lokumo non sombe tant komi wana bien-aimé dans le Seigneur te komi na suka yango nde tokutana lisusu mukolo ya misatu oyekoya ndekolanga semaine prochaine kozanga te ndekolanga po ete obondela mpona bana na yo ndekolanga mais mpona ba habitué ndekolanga pourquoi pas yo pe okoma habitué pourquoi nyonso yaka avant que dekolala yaka ete tobondela tosalaka te 1 heure du temps te nasalaka tout po ete ezala nase ya 1 heure du temps mpona ete badina bakende kolala bato ya misala bakende kolala yango ndekolanga yaka tokuta lisusu mokolo alobi na kombo na Yesu mais lobi susu na tongo enangonga 6h kozanga te 6h du matin tozali na culte matinal kozanga te au nom de Jésus. Amen, 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 amen.